vidéo est salami le 25. Exactement. Madame Vanessa, Yewana. Voilà le 25, donc samedi. Voilà le 25. Journée à samedi. Tomoni Patrick accueilli Koluka, Madame Vanessa. Monika ena mutuka telemi, yeyo telemi azozela, ti Madame Vanessa aye akoti. Wana po ba kende siko na fête. Au moins photo o ezolanda wana o mona que monsieur Patrick avandi na salle de fête. Toujours habillé nengo moni na véhicule. Peu au mona siko par la suite veste to na habité babenga yango ni safari oyo monsieur Patrick alati et komi na nzoto ya Madame Vanessa na fête wana na kermesse wana Vanessa aliaki nini amelaki nini au kota kiango kaka loko la journaliste to ozangi na moi ba relation moko peut-être na ndeko Vanessa to na ndeko Noël sko na ndenge nini moto aza na Belgique depuis le 19 to le 20 aki ko beta moto aza na Kinshasa tia bomae le 26 première conversation sur hôtel Rosala na 12 heures kombo ya papa Noël et osala nini kasi na makambo okupona koloba ke ye mutabomi ezali magui moko ezali monté de toutes pièces et bientôt toya on like Sabino lisusu wa réquisition il y a des gemmes la voix du peuple oh la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouise étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance les informations partout dans les mais c'est Noël au azali bongo congolais azako résider bongo na niveau ya Belgique ayaka awa na Kinshasa pour na wetali makambo na privé ezala ndeko moko ya mwasi asila bon kotika biso et famille na ye tolanda biso nyonso ndenge bakize mais c'est Noël ke ye mutu abomi ndeko na bango ya mwasi na ndenge azali ko beta ye na ndenge azali ko torturer ye et puis azwi nzela akimi na nzela ya Belgique biso na ngambo ya la voix du peuple to yambaki famille ya papa Noël pour na ba pesa sala lokola droit de réponse na bango par rapport à accusation baza osala na ndeko na bango to monaki na ba commentaire to monaki lisusu ndeni ni famille ya ndeko mama Vanessa watikaki biso ba yaki suko lekala ba etando pour na kotalisa que bandeko balekaki a ba ko kosa makambo parce que effectivement pour na bango baza na ba blongo ya bango pe ba preuve eza ko lakisa que papa Noël mutu abomi ndeko na bango ya mwasi mais lelo sur ce plateau nayambi Médard wazali bongo journaliste yene muta uti ko sala ba investigation na ye yazali ni na famille ya mwasi ni na famille ya mobali yazali journaliste comme on dit au milieu du village a sali ba investigation na ye après koyoka famille ya mwasi koyoka famille ya mobali alobiye akitaki na terrain a sali ba investigation na ye et puis ayeli biso conclusion soki ya c'est vrai ou faux papa Noël ine mutabomaki ndeko mwasi Vanessa. Nous sommes tellement heureux à koyeba ke boza belé liboso ya ba télévision na bino pour le retala spécial numéro automeli bino où je reçois pour vous les journalistes Médard on a kozwa suite ya likamotali liwa ya ndeko na biso ya mwasi Vanessa sans plus tarder azo ça l'appel l'invité à Mkolelelo. Monsieur Médard, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko Vincent. Merci beaucoup na invitation to na kondima biso. To yape kopesa koyokisa mongongo na mosala otosalaki. Voilà. Médard, n'a présenté aux journalistes d'investigation, Toroye ba aux autres travailleurs organiques plus précisément peut-être pour nous identifier bien la bande de Kobagotala. Merci beaucoup. Nazali Médard Elonge. Nazali journaliste à Kinshasa. Actuellement, Nazali na chaîne de télévision Wemsa Télévision et pas Monsieur Paul Tosoua. Et Nazali présentateur et à émission Esakola. Et les kaka chez Wemsa TV, na Yusra et à la peine à Bokoko Télévision. Et pour une petite histoire, Nazali moko ba concepteur ya Boulou Yeke oyo bato ba sepela ki nango mingi moto azali ko tuna ba question
pasteur et Afrique, to pasteur et Europe. C'est bien moi. Vous allez gagner médaille longue. Ok. En fait, moi, je n'ai pas pris ça dans le contexte de la comédie. Ouais. Mais dans le contexte de niveau intellectuel, et intellectuel, tout ça, c'est-à-dire que c'est tellement bas. Ouais. C'est un message. Exactement, c'est l'une des missions même il y a médias qu'on former. Et donc idée on est l'arabiso pour être vrai. Tous alors comme on a le lengue à sala y le panier. Tout c'est là qui nango, mais on voulait qu'ils allaient le mongo purement quinois. Alors tout le bi bon, tout reconnaît on a nengue on a touché deux mauvaises réponses. Et tant on n'est pas ba quinois, moteur rosoir pour réussir, tu vas ma boko, tu vas échouer, tu vas sécailler. Voilà, un peu pour l'encourager. C'est comme ça, tout est parti depuis 2014. Tu bandipé, tu monipé qui n'a pas CP nango. Et voilà, et ça qui va fruit et ça qui. Mais il faut qu'on se le dise, les lots, tu l'aimes ça qui m'a moqué. Parce que avec les lots commis internet et mis vent sous tout le monde veut faire n'importe quoi. Alors voilà ce qui a fait que Todoza qui m'a moqué. Mais voilà. Très bien. En tout cas, et ça bien baïba, Moutoni na yambina plateau na biso, likambo ya Vanessa. Ouais. Question liboso au kota kiango kaka loko la journaliste to ozangi na moi relation mo peut-être na nego Vanessa. Noël. Bon, en réalité, Motuna les amalam penza. Naebana quitté ni na Madame Vanessa, ni na Monsieur Noël, tout ce alors ebanate. Et lorsque tout le monde est là bongo, au monika quand même que dossier à meurtre, ça fait mal. On a reçu soit ndeko Vanessa loko la petite sœur nanga. Alors et ça là qui que ndenge ni na contribuer na lumière, na éclatement à lumière. Au koma ki wana nini ba benga ki yo to fait au kotaki likambo nini parce voilà. Que ngape na za wana menga na kotaki te na yibaki exactement. Yo koma yikuna nini. Nga siko esalemi que na ebani nande komoko azana 14e rue. Tango lisolo ne betami tokuzalaki tokutanaki ne quelque part to beti lisolo na bi ndeko moko kutu ba beta lisolo na internet abomi mwana mwasi ya bato et puis akimi ndia bi kasi lisolo ana eza pembe na bisote ngabi bon loko eza pembe na bino est-ce que koki ko salisa nga ola kisanga kaka adresse comme ça ngai na kende na luka koyeba na ba circonstances nini et ça le magindenge nini pour que monsieur Noël Tumbamukadi akoka bongo ko boma la jeune dame Vanessa. Voilà comment est-ce que na koti donc à la kisinga lopango aboyaki kutu kokoma à la kisinga lopango et puis je suis arrivé sur les lieux. Tango koma ki mbalboso constat nino saki ya liboso tango yo koti na lopango. Batu nyonso conclusion il plutôt zwaki na suka après ko solana bande ko nyonso. Déjà le début c'est que batu nyonso bazaki hésitant. Batu tout na koti na lupango bonjour mozu bonjour moko très froid olongo na ndako yo ok na ndako bonjour très froid surtout soki na tant na bimisaki kaka que na epo na dossier moko boye ezali wa ya liwa nazali journaliste personne azalaki ouvert pour yambangai. Parce que bazay koloba lobby batuba ebelé bakoma qui un peu na frustration hein bakoma qui très mal à l'aise. Alors il a fallu vraiment que naluka ko conscientiser bango naipsa bango que je suis venu ici pour établir la vérité. Na makambo ezolo ba na ba réseau bino so bo pesinga version ya malamu nde et ko sali sapé que le pont on a bino tellement bino nyonso na ba locataire beaucoup mis mal à l'aise et ko sali sa que mungo on a bino payo kana. J'ai même supplié à ce que bakota na ba image mais bazalaki catégorique jusqu'à ce que Bayores aye kondima ko sali sangai
Mais je peux vous rassurer que ça n'a pas été facile. Témoignage ni nous jouer qui pas à Bayres. Na bande comme ça va qu'on a peut-être ba boy ko leka. Est-ce que ba confirmer que Papa Noël mtabomi et to ba loba ino makamuni? Non non. C'était la première des questions. J'ai même demandé pour nanini Monsieur Noël, pour nanini Monsieur Noël abomi Maman Vanessa. Bande ko ya lopango wana. J'étais en tout cas guidé na Bayres. Azota mbusange pa ya ba voisine na ba voisin na e. Bango nyonso en tout cas bazalaki na même mot, même parole balobi Monsieur Noël atikali koboma Madame Vanessa te. Bango moko ba confirmer nga balobi Monsieur Noël azalaki pe na kisasa te. Azalaki bon na kisasa te mais sur les lieux azalaki te. Bangonde babetelinga lisolo ndenge Madame Vanessa azalaki na problème ya asthme pe balobi ke problème yango bandaki dimanche wana te. Bangonde bayebisinga ke bandaki vendredi le 24. Ba meminga na centre de santé ezali juste na gauche ya lopango. Bato ya centre de santé baboyaki tozwa ba image, vous comprenez le dossier. Na kei na kutani na munganga. Munganga wana a confirmé alobi oui. Madame Vanessa Zalagi Koya le vendredi pour avoir soin par rapport à la crise à Salaki à asthme. Tu es bisa qui est que bisoto traitera asthme té ndazongaki. Bakena lupango ba trouver solution ayoki moi bien. On a vendredi. Vendredi le 24. Ba voisin balobi le même 24 wana na butu. Akendaki na famille na ye pour na kozwa perruque et perruque yango akokai ko asengelaki ko salela yango mokolo ya samedi le 25 azalaki na fête na ba copine na ye. C'est comme ça que journée à samedi rien de grave les kaki akendaki fête. D'après l'information na bango akendaki kaka fête te. Après avoir reçu la crise vendredi, samedi, à quelle fête? Il y a un problème, il y a asthme. Balongo na fête, ne ba kei siko na kermesse. Ouais, IPJ. Na IPJ. Yé na ndeko Patrick Kalala. O bazo benga MC Patrick na ba réseaux sociaux. Na ba copine na mosusu. D'ailleurs, vidéo, il y a M. Patrick Oasalaki le 25. Donc, vidéo, toujours la psycho, réalisateur iranois qui la bisango. Vidéo, toujours la psycho, toujours sur la noboye. Vidéo est salami le 25. Exactement. Toujours moi la sima, nazo yabimi pemeni ande gomoba. Voilà les Vanessa. Madame Vanessa, yewana. Voilà le 25 donc samedi. Voilà le 25. Voilà au dimanche. Journée à samedi. Tomoni Patrick akei koluka Madame Vanessa. Omoni kaena mutuka telemi, yeyo telemi azozela ti Madame Vanessa aye akoti. Wana po bakende siko na fête. Siko komona que après vidéo oyo, omona photo oyo zolanda wana komona que monsieur Patrick avandi na salle de fête, toujours habillé nengo moni na véhicule. Pe omona siko par la suite veste to na habité babenga yango ni safari oyo monsieur Patrick alati et comme na nzoto ya Madame Vanessa. C'est maintenant le dimanche na tongo. Donc balonga na fête bakei na kermesse ya IPJ et ces témoignages là nazwa ki yango pe avant tozwa ba vidéo parce que ba vidéo ebimi na sima avant nazwa ki yango déjà na lopango parce que ba voisin na e ba mona kitango azoya na tongo et oyebika lokola ba relation bon voisinage tango ndeko aza malade mais au lieu s'occuper na santé na e akei na fête et ils ont ticket quand même bandeko na lopango bazalaki pe moi inquiet comment on a que ndenge ni moto azalaki vendredi na moi problème à santé mais samedi akei akekolala na e libanda na ba fête tout ça ndaki kozonga dimanche na avant midi et panaï na 14e rue Limité industrielle. Alors
ayeko kufandenge nini eko salema d'après information tozu na 14e rue et si kazala ki ko vanda eko salema que na journée azala ki bien arrivé à un moment a sali li sous crise o asala ki vendredi o asala ki vendredi a resali yango dimanche et le dimanche même scénario bandeli azo kende vers le centre parce que centre eza bakanga mi penza mapango le pango à gauche de place centre ezali abandi li sous koya wana cette fois là elle trouve infirmière moko abisabi awa to traitera asthme mais l'infirmière je l'ai rencontrée ngana monié cette femme a lobby ngana moni respiration ya mama Vanessa tango aza ko pusana na ebisi na lobby te awa to traitaka asthme te bokende na Saint-Joseph kunande okoki kozwa traitement ya malamu et ba jeune a lopango bae po basalisa e batindi jeune moko azana 11 ans akendo benga moto parce que baza musika tena arrêt ya omona poids lourd arrêt ba moto o ezarawana et bimara boulevard ezozonga baza musika te nde le petit enfant akei ko benga motard aye kozwa et c'est comme ça que bakei siko na Saint-Joseph. Malheureusement, Koko Mana Saint-Joseph, Monganga ebisi bango que Madame Vanessa azala ki sous na bomoité. Kolanda explication na union so exact clair mais kombo ya papa Noël et osala nini kasi na makambo okupona kolobaki ye mutabomi alors que une explication na yo pesi tozomona lien moko te na papa Noël. Pour famille peut lobby, famille peut acquiser. Alors, bah, explication sur pourquoi famille est acquisée Papa Noël. Il faut que je précise ici que famille ils allaient s'acharner na Papa Noël, ils allaient famille maternelle et maman Vanessa. Famille paternelle. Famille paternelle, baza ko comprendre les kambu normalement n'engo comprendre wana. Normalement n'engo bandeko nyoso ba ko comprendre. Mais famille maternelle, bah ça arrangé. Na évité ceux qui par mauvaise foi pour na nuire na honneur ya moto o ya porta ki lisungi na mwana na bango. Omoni ndengo zaboye mwana mboka Vincent ozana bande ko sungaka oyebi période moko système mo komani na kisa so salisi mwana moi ça ebiso pesa 1000 francs. Na futa transport au PC 1000 francs. Abio to bimana e na reçoit 1000 francs au thé. C'est pratiquement le même scénario au Salema. Moi na mboka Noël a salisa kindeko oyo famille benganaki. Maman Vanessa zala ko fanda wapi. Et pas tante nae Jolie Fortune Tumba. Mais Jolie Fortune Tumba atika ndeko na ile kinae Junior Tumba. Aye abeti mama Vanessa abengani libanda na mwana. Il fallait madame Vanessa alala libanda akoma shege na mwana. Mama Vanessa eko tala bite na senga lisungi epa ya tonton Noël lokola toyebani. Papa Noël a salisi ye azwe sika ya kofanda. Et lelo famille maternelle bakomi ko luka ko nuire gratuitement. Koluka ko sapé image ya mwana mboka wana Noël dans les pamba alors que mwana mboka Noël Tumba le jour ya liwa ya maman Vanessa azala ki na mboka te mais également il a la kisaka aboma ki elisusu aboma ki était non seulement tozali na vie na passeport na billet na avion. Ils ont déjà qui ça depuis les 19. Oui, ils ont les 19 pour la Belgique. Et bientôt, on a réquisition. Il y a des gemmes. Il fallait magistrat parce que le dossier est allé à la justice. Mais le magistrat n'a pas été. Tout ça causé là. Mais déjà, le passeport et le billet, ils ont sorti et ça les maquis depuis les 19. Déjà, à niveau déjà un peu déjà rapport pour confirmer que bien évidemment. Mais c'est Noël à Tkala qui jamais vous enrichissez ça. Exactement. Réquisition c'est bimi. Les 19 assez à Kendagi na Belgique. Parce que na ndenge nini moto azana Belgique
depuis le 19 to le 20 aki ko beta moto azana Kinshasa tia bomae le 26. Et là on sous au moment na ba conversation moi na mboka Noël Tumba na maman Vanessa les 26 bazala ko solo là. Première conversation sur hôtel Rosalana 12h. Tant que comme 19h maman Vanessa azako senga numéro ya docteur alobi Papa Noël tindelanga numéro ya docteur parce que je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien. Quelques minutes seulement, Monsieur Noël a tindi numéro. Et bien avant ça, Maman Vanessa Zoebise a lobby, à ton retour, apporte-moi les médicaments de l'asthme. On m'a aussi dit que il y a un suppositoire Isali. Bon, dernier Maman Vanessa, dimanche, le 26, à 19h, à Zoebisa moto, à ton retour, où il y a un médicament. Est-ce qu'on dit que moto a bêti? Et c'est le moto a ça, libanda ya mboka. Donc, vous comprendrez que Isali magui moko, Isali monter de toutes pièces, et ça, on le sait déjà, parce que c'est quoi le but en fait? Il y a pour yo mobile ya famille ya maman ya kota maman izani ni pona kwa kize Papa Noël oyo na makabo expliquer de la ce qui n'a rien à voir na motivation pour le bango clairement na habité makanisi na bango, mais ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons comprendre, parce que tout ça quand même heureux et Rosala lelo bapandisango ba journaliste na mboko yo, on peut lire les noms dits, voyez-vous. Et donc tant que ça komona ba fait na oyo famille zali ko raconter sur la toile, alors là on comprend plus. On veut juste comprendre que est-ce qu'ils allaient mauvaise foi, est-ce qu'ils allaient kolukaka ko sapé honneur ya moi na mboka Noël, est-ce que ils allaient na ba raison mosusu, ça on ne sait pas, mais ce que nous pouvons dire clairement, ils allaient mauvaise foi, ils allaient eloko esengel ko condamner. Il y a la tante de Madame Vanessa qui est citée dans cette affaire, Maman Célé, Azaline en France. D'après les informations, d'Engeza qui circulé, ils ont montré que il y a des cerveaux moteurs. Moteur qui lamba d'informations, na gunae, pe a coupé sango, ba TikToker, parce que il faut nuancer ça. Donc il y a teto benga. Vincent Tobengio, youtubeur ou bien tiktoker, non, vous êtes journaliste professionnel. Vous êtes très différent. Naba tiktoker, ou ba vivre na buzz. La preuve c'est que il y a une chaîne aux familles à moi si balekaki. Moi je me suis pointé dans le but mais on a dans un journaliste. Na outi ko ça ba investigation, est-ce que beaucoup ko permettre ngate na ko pe sa version ou ngana yo qui est pas ba voisin parce que ba voisin va ngolo baté. Baboy. Non. Yo ka choc au terre, il faut te des choc à famille. Yo za journaliste au côté ici âme, côté ici sentiment dans mon sala, mon bomi. Il faut voir basson de cloche nyonso. Voilà ce que nous constatons. Alors, ndeko mobali oyo bazala ki na ye samedi. O tozo mo na vidéo na TikTok. Patrick Kalala. Ye batikali kolukate ba s'intéresser ba tout na peut-être jour yango bozaki na feti ndeko aliaki nini asangi na batikali kolukate po yene mutu ba moni apparition ya sukana ndeko mwasi. Voilà. Ça c'est une très belle question. Pour une famille balukite koluka Patrick Kalala. Batunae. Tout le monde bango basa ko blaguer le samedi 25 et le dimanche. Alati kutuna elamba na ye. Alati kutuna elamba na ye. Suko famille ba batali ba ndeko Vincent yo ebi ke mwana mwasi pour la ta veste no ka bona fête. Peut-être il n'a pas déjà ba pe maman malili. Ya ba pe maman malili ya salisa e. C'est que bozana lien, bozali na moi amitié, bozana moi relation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à sa moto il fallait que tout na ba question na fête wana na kermesse wana. Vanessa alia kinini? Amela kinini? Mais non, la famille maternelle, il y a maman Vanessa, bah Monique va s'acharner kaka
na moto ya salaki malamu. Mais siko bino nanga plutôt na bata bino. Famille et puis monsieur Noël. Démarche ni na sali jusque là na niveau de la justice parce que c'est déjà tout le monde qui a zalaki na moto pembeni et qui bazo akiza za libanda pona yé jusque là démarche ni na sali parce qu'on a appris ba keno buka mai banda kuna yé patati patata. Oui ba kenda ko buka nda kuna yé ya 9e rue mais na 14e rue pe ndeko ya mama Vanessa oncle nae aki ko ça désordre basa ko benga integra ye wana ba ndeko ba komona alati bien veste nae autaki je ne sais quoi défendre mais yenda yaki na moto na ya 2 pneus na résidence ya mama Vanessa atiki moto akoti ya buki ya pandi biloko na ndenge ya osala te na ndako ba voisin ba comprendre ki balobi peut-être émotion et puis akei donc il fallait au moins balobake balobata ke kopanza biloko wana ezali bango bako kata ko s'assumer par émotion on peut comprendre mais bazon le sous balati ici monsieur Noël alors que les témoignages ceux qui bandeko ba kiti na 14e rue ba kozwa yango et pas ya ba voisin alors qu'est-ce que monsieur Noël a fait parce que après tout le roi azai ko futela na lupango wana na lukaki ndenga okota en contact na famille na basali o esengeli ko sala ba déposer ba plainte contrairement na oyo ezolobama que monsieur Noël a kimi justice etc. Monsieur Noël a déposé plainte a déposé plainte na Belgique contre Bao Bazan en Belgique. Il fallait déposer plainte en France contre Bao Bazan en France. Ah, on a Kinshasa. Dossier, ils allaient payer na tribunal déjà. Ils allaient na maboko ya ba juge. Ou bazaye kolande la dossier. J'avais dit tantôt que réquisition à déjà et si bimaki. Ils allaient na maboko ya ba juge. Et ba juge bakoki kotanga yango incessamment. Je crois lundi, mardi, la semaine prochaine déjà. Bakotanga yango etant bakotanga yango eko innocenté ndenge kutu ezali mwana mboka Noël Ntumba. Je vais aussi rassurer ici que ndeko Tegra Ntumba wa kende ko panza biloko ba voisin ba filma ki mes vidéos ba bombi yango balobi lezo au moment opportun j'ai tout fait. Donc, on a panza gindako, babimisi ke yemo babimisi ora ye papa Noël mta panza ginda on babimisi sko ke papa Noël abanda ko beta mwasi ndenda ko bilo repanza ndako. Je vais aller plus loin. Ba RS a bisinga lobi en tout cas beau permettre nga bo excuser nga. Ba RS a lobi abiomoni maman Vanessa mayaka na ya banda olongola ngote. Mais ce jour-là alongola kiango yemoko c'est la BRS en tout cas on va passer une information yemoko atika kolonga biloko nae ndako nezaki na ordre maintenant ou te graé ko panza pour balatisa monsieur Noël et sengel kaka eba que ba vidéo ezali na bato ya lopango ba voisine ba filma ki mais au moment opportun vidéo ane ko bima et tant que bima yemoko koyeba komema ba charge nae mais pour na sikoyo ba plainte eza partout plainte ezali contre ezalaki d'abord contre l'inconnu mais sikoyo bandeko nyonso ba propager ba sango ya lokuta plainte ezali contre bango. J'ai vu, je suis d'ailleurs heureux, j'ai vu ndeko Hilda azali tiktoker ceux qui tiktokeuse na ebité ndeni ba sala makam na bango ba vidéo mi bala sala qui a retiré en contre monsieur Noël yende a propagé qui violence ya monsieur Noël oui atiaki ba make up boy tout ça mais so pour continuer compte ya Hilda Joko ba vidéo les a sauté pourquoi effacer yango yena conscience na mais la famille ya monsieur Noël ba ebisaki nga balobi ba plainte ezali déjà contre bato wana nyonso ezala na Congo ezala na Belgique ezala na France numérique et comment peut contrôler et comment peut sanctionner awa na Congo article 360 ya code du numérique ezala déjà kolobela yango 6 à 12 mois ya prison soki yazana belema na d'accord mais soki azana belema
baza belema te ba preuve te justice nda osa musala nango mais objectif ezali ko confirmer oyo monsieur Noël Ntumbazali innocent ko laver image pe honneur nae mais bien évidemment sanctionner aussi ba fossoyeur. Très bien. Merci beaucoup mesdames, vous êtes tellement clair et précis donc awa présence dans les équipes pour confirmer biso que Papa Noël est innocent. Na ba investigation sali, vous êtes tellement clair que ngaru nazo belo moko. Tant on a sola ina bandeko na ye, na pse ba on abi soki muta boma ki ezaki Papa Noël kamolinga ils ont plein au saranate na niveau réseaux sociaux to mona ya ndeko mususu oyo bandeko ba luka bakanga muto aboma ki ndeko na bango na Brazzaville, c'est-à-dire que likambo ya liwa soki mutu moko azo porter chapeau nango et tchara makelele mais soto likambo et tche penza makelele était pourquoi parce que eloko ezate donc yango pe to s'appelle Papa Noël pour nga eza bloko déjà ba oyo eza déjà ba prévision la sekaza na innocent donc c'est pas l'important ya rolandela oyo est important ça ce qu'on ndeko monde molimo ndeko na biso Vanessa et puis mana kimia obsèque ça organiser puis mambele kalango po il y a plus important ya ça déjà que o wana rolandela ba ko kangisa tout ça je pense que ça la moins important. Vous avez un Congolais solo. Na monde ngozozwa ozo ke la bande ko mawa. Tant moto déjà au monde déjà que moto asimbi déjà touche. Moto asel déjà mabé et comme abongo to ke le mawa. Oui, mais bango mo pe bande ko il faut baza na conscience. Imaginez ozo sengela moto pardon mais bo ba te na tina pardon na te. Ou bien o kansila moto malamu ya bien te bolonga kuna. Ozo mona que eza mabé so zui lokola éthique mbuku sonde ko na biso wana. Mais acharnement contre la personne, il y a Noël Tumba et ça qui est mystique. On dirait, on est chaque 20 minutes pour salir et pas ternir honneur. Bon, c'est vrai, tu as repoussé monsieur Noël Asala. A coincé bango mingité. Ndengolobi, et ça peut normal, à quoi limbisa bango, mais honneur, et quoi senga pe tant mususu, baluka ko régler yango autrement. Na mona famille ya maman Vanessa ba sengi ba kende ko sala comment ça s'appelle autopsie. Tango monsieur Noël ayo qui entend sur la famille na ba lobi d'accord ba zakutu donc ouvert na ndenge des fois te ba lobi wana kutu ndeli susu ba mi clouer li susu bango moko parce que autopsie et on like ça penza que maman Vanessa akufaki na violence mon côté et que monsieur Noël tango réquisition à DGM les autant à Malazari dana ki sasate autopsie bimisi que babeta qui était famille siko et olobani et oluke ya ko dédommager Papa Noël est-ce que bande qu'on a biso o ba ko sa musala ko panza pe information ba tiktoker wana est-ce que Bagolukan ndenge ngoya ko sala pour laver l'honneur et l'image de monsieur Noël Tumba. Voilà pourquoi ezala qui est important après avoir quitté sur terrain ko solo lana bandeko ko komati na centre de santé ya muke wana bien que Saint-Joseph to koma quitté ko zo ba élément wana nyonso ko rétablir quand même vérité et ça qui est très important. Merci beaucoup, M. Meda. Je pense que la vérité est rétablie à travers eux parce que vous avez ni une famille à moi si, ni une famille en bas de vous avez journaliste au milieu du village. Exact. Européen ça va faire donc pour cette histoire, on conclut que Papa Noël Azana est innocent par rapport à l'investigation sali. Et merci beaucoup pour notre temps aujourd'hui. Merci beaucoup Ndeko Vincent. Merci pour surtout professionnalisme. Oyoki kotoyo sikoyo oza quand même na idée claire sur la situation. Selon on a ko bezali kopesa monsieur Noël force asala ki bolamu mais le lobo bolamu comme on l'a dit mbelae na ndenge ya mabe mais ale manzo toté et pexa pété ko sala lisusu bolamu lobi to lobi kuna na famille ya maman Vanessa na kosenga bango bazonga un pas ou deux pas en arrière. Tant mususu maman Vanessa lisungi azwaki pa ya Papa Noël et ça lisa qui peut famille d'une manière ou d'une autre baluka ndenge ya koluka kuchama kamna clair
Maman Vanessa tokundaye malamu parce que choc wana na nelongwe biso nyonso te azande kona biso congolais. Donc voilà tout ce que je peux dire et merci na ba bandeko nyonso bazali abonné na la voix du peuple na ndenge balandi émission. Merci beaucoup Meda, merci l'équipe technique nanga Irano Kiala Paus et Sayo et puis merci na bandeko tout Botali. Et je pense que cette histoire pour nanga et Silia parce qu'elle est tellement claire que Papa Noël n'a rien à voir dans les Cameroun. Tika Temolimo, Yandonabiso Vanessa et puis Manakimia. Merci, bye. Je suis docteur Pichutondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturels. Et ce qui fait la différence du laboratoire CRMTA avec le tradi praticien, c'est que nos produits subissent différents tests, de tests toxicologiques et de tests des essais cliniques. C'est ce qui nous différencie des autres tradithérapeutes. Okay? Au CRMTA, nous produisons de médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité, ce sont des plantes médicinales du Congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez. Et nous sommes situés sur l'avenue de l'université, numéro 123. La référence est l'arrêt Capella 2. Et là, vous demandez la centrale de distribution Méamycine et Diazostimule. Et nos numéros de contact sont affichés sur le bas de vos écrans. Au CRMTA, nous avons deux branches. Il y a la branche cosmétique et la branche médicaments. Dans le cosmétique, nous avons Dilsi au collagène pour le traitement de tampons, de rides, de cernes, de poches. Et on l'utilise avec son sérum et le savon. Nous avons Dilsi réparateur pour le traitement de boutons et de tout ce qui est problème au niveau de la peau. Ça répare votre peau. Et on l'utilise avec son sérum et son savon aussi. Vous pouvez associer le gel douche fait à base de papaye. Nous avons Dilsi cheveux, crème cheveux, qui favorise la repousse des cheveux abîmés pour les cheveux colorés. Ça retarde la repousse des cheveux blancs. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile et son shampoing. Nous avons également Dilsi parfum, qui est fait à base de plantes médicinales, des huiles essentielles et qui a une particularité de pouvoir réduire le stress. Et dans la branche médicaments, nous avons Méamycine, sirop et comprimé, qui traite les amibes, les levures, qui est un antipoison efficace aussi. Nous avons Diazostimule, qui traite les différentes formes d'impuissance sexuelle. Nous avons cité l'éjaculation précoce, les dysfonctionnements érectiles, la zoospermie, le manque de libido, la frigidité chez la femme, la stérilité secondaire et chez l'homme et chez la femme. Nous avons Zinguinalis comprimé et Zinguinalis suppo qui traitent les différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Nous avons Sensifos qui traite la malaria. Nous avons Diazolex qui traite les différentes formes de douleurs rhumatismales, douleurs au niveau du dos, allergie au pollen. Nous avons Méamycine crème qui traite les différents problèmes de la peau, entre autres les eczémas qu'on appelle communément en lingala maladie MPC, le mapalata, tout ce qui est problème de la peau, le psoriasis. Nous avons Diabéwine qui traite le diabète. Nous avons Allium qui traite l'hypertension. Nous avons la crème Borex pour rallonger et puis donner le volume au trésor familial ou à l'organe masculin. Et puis nous avons Menga qui traite les différentes formes d'anémie. Et enfin, nous avons Dr Matson qui est une tisane qui traite le myome, le fibrome, les kystes ovariens. Ça réchauffe aussi l'utérus de la femme pour favoriser la fécondation. Nous avons également un antipoison qui neutralise pratiquement le poison dans le sang. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple.